Bonjour, 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 bonsoir la grande famille des Mosako Lishako TV. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 10 décembre 2022. Nous venons vous informer la mort tragique de notre star musicienne congolaise, chantre congolaise au nom de Mamou National Tchala Mwana. Voilà, aujourd'hui la communauté congolaise est en deuil. Pourquoi je dis ça? Parce que nous venons de perdre un baobab de notre pays, de notre musique. En tout cas, pour ne pas beaucoup parler, je sais que Mama Tchala Mwana a s'appelé Sabatu Ebele. Je sais à l'époque on l'appelait la reine de Moutouachi. Et la reine de Moutouachi a écouté sa penza style ya Moutouachi na kati ya musique congolaise. En tout cas, c'était une actrice ou une artiste vraiment complet parce que elle savait chanter, ayebaki koyemba, ayebaki kobina. C'est pourquoi tokomi sikoyo lobela Mama Tchala Mwana na passé. Pourquoi toujours lobela na minute on a passé? Parce que aza lisusu elongo na bisote na mokili ya se. Bandeko balandi ya Mosako Lishako TV. Vous savez, quand on vient avec de nouvelles comme ça, eza non pona Mama Tchala Mwana to regretter na biso oyo akufi, kasi ba message oyo toyaka nango ezali pona biso bai oyo totikali en vie. Pourquoi nalobi bongo? Parce que biso batu oyo totikali il faut toyeba que na mokili oyo toza, moto na moto aza na ngonga na ye, moto na moto aza na temps na ye. Tomonaka okomona ba mapasa babotami libumu moko me mutu na mutu aza na chemin na asalaka ata ko bakokana lokola soki nini, mais okomona mutu babimaka nzela moko te na libumu et puis bakufaka nzela moko te. C'est rare de fois omona bamapasa bakufi nzela moko wana ezalaka peut-être accident to likambo moko songolo mpakala. Yango lelo na Mosako Lishako TV toyaki ko compatir, toyaki ko présenter ma condoléance na biso na famille, ya famille biologique d'abord, ya maman na biso Tchala Mwana toyokaki ke abelaki quelques mois passés awa tolandaki même na ba TV azalaki ko senga lisungi epa ya la grande dame, l'ex première dame ya mboka na biso azalaki kosenga lisungi, mais tomonaki biso surtout oyo elekanaki. Mais lelo oyo aza lisusu elongo na biso te. Nzambe ayamba molimo na ye na kimia, apema na kimia, parce que liwa eza nzela ya moto nyonso. Tokoki kokanga liwa te soki nzambe ya permettre. Nyonso tu ekomelaka biso bandeko eza volonté ya nzambe, et puis eza parce que Dieu le veut. Soki nzambe alingi te, je ne pense pas que ekosalama. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que tomonaka mutu mususu asali accident moko oyo eza mortel, mais omona mutu wana a survivre na accident wana, mutu wana donc aku azoki te eloko te oyo tobengaka miracle. Mais mutu mususu omona rien que par un simple libaku, mutu wana akozala lisusu envie te sur place, peut-être omona akei azongisi molimo epai ya nzambe. Wana nyonso tu toloba nini eza volonté ya tata nzambe na mokili oyo ya se. Bandeko na ngai biso bae oyo totikali tomilengele. Pourquoi? Parce que toyebi ngonga te, et puis toyebi mokolo te, toyebi mokolo nini te oyo ekobetela biso, parce que nous sommes tous pèlerins sur cette terre. Toza baleki nzela, mutu akotika na mokili oyo éternel aza te. Soki lelo Mama Tchala Mwana akei parce que tanaye ekoki, elle a souffert un peu na maladie, akufi lelo na tango, lelo le 10 décembre 2022. Donc du coup biso famille oto tikali na mokili, parce que c'est une sœur, c'est une tante, c'est une donc aza nyonso pona bae o azali bae yaye
yango wana tokopesa bacondoléance na biso na bato nyonso oyo balingaka mama Tchala Mwana na mamu national la reine de Mutwashi, et puis tokopesa bacondoléance na biso vraiment makasi makasi lisusu na famille biologique na ye. Botikala malamu, Nzamba lola apambola bino. Awa na Mosakoli Shako TV toyaka kaka pona ko apporter bino oyo ezali ba nouvelle, parce que vous servir c'est notre devoir. Soki to saleli bino te bokozwa ba news oyo to boza nango posa te. Soki bino pe bolandi biso te tokozala na tina moko te. Yango tosengi ete Nzambe abondisa mitema, c'est-à-dire qu'il réconforte, qu'il donne la force au cœur brisé na bae oyo batutisami, bae nyonso tu oyo balingaka mama Tchala Mwana, bango biso nyonso tu en tout cas Nzambe asimba mitema pe apesa biso makasi. Courage à tout le monde. Tomilengele message nanga kaka na kokaki koloba ya suka. Tomilengele Nzambi toyebi mokolo te, toyebi pe ngonga te. Mosakoli Shako TV Afrique du Sud eye ko présenter ba condoléances na biso, parce que toza awa oyo atiki biso lelo azali artiste munene ya mboka na biso. Nzamba lola apambola bino esika bozali, abondisa mitema, et puis tokutani na mbala sima soki Yesu azongi te nde tokokutana lisusu na émission oyo ekoya. Soki ezali mbala na oyo ya liboso na chaîne oyo, tokosenga na yo na bolingo nyonso o s'abonner, aimer, partager, commentez surtout. Ceux qui eza na mwa ba suggestion, il y a notre numéro qui s'affiche là. Okoki ko contacter biso na numéro wana pour vos suggestions, pour vos conseils, pour vos apports. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Merci, bisous, bisous, bisous. Bye.